Ah oui, balandi ya mayo chino de Bundes TV to eli susu pona ko pasola mpoke na biso. Mpoke na biso ya lelo ezali ke basi oyo bazalaka asali contact na mobali alingi ko ceinture ye lisusu te omoni o mobali kaka basololi une fois mobali azo mona na lisusu te ezali ke alors concernant la situation wana soki okutani na mobali pour la première fois ezalaka ke vraiment il faut que ça la très attention parce que mibali balingaka lokuta te lokuta te elingi koloba ke non kokosa mobali ntango obandi déjà kokosa mobali asepelaka na basi wana. Ja, meine Tränen sind aus Blut, sag mir nicht, dass du mich liebst. Baby, ja, wir sind ein Team, aber warum haben wir Krieg? Haben wir beide das verdient? Non, 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 attends moi, rends-point, victoire. Ah, j'ai fini, j'arrive. Ah, ok. Ah, ok. Allô? Les jeunes filles d'aujourd'hui, elles ne travaillent pas. Quelqu'un qui ne travaille pas. Moi, à cet âge, encore quand j'étais à fleur de l'âge, je sortais même pas. J'ai aidé maman à la cuisine. J'étais à la cuisine en train d'aider ma mère. Mais les jeunes filles d'aujourd'hui, le téléphone de 2000 $, quelqu'un qui ne travaille même pas. En plus, elles n'aiment pas les jeunes garçons, hein, ces genres de filles-là. Des gros papas là, des gros messieurs avec gros ventre. C'est ça qu'elles aiment. Et toi, si tu sais. Oui, je sais, j'imagine. C'est Novelas. C'est lui là-bas, vous le voyez. Non, non, non. Madame, pas de panique. Concentre-toi à ce que tu sais faire. Elle m'a provoqué. Messieurs, vous avez une belle femme. Elle est vraiment jolie. C'est l'âge. C'est l'âge. Deux fois, on a des pertes de mémoire. C'est l'âge. Mais elle est très belle. Félicitations. Bolingo boleki mwana to sababoti poyo umelana mokili boli papa eleki bolingo boleki mwana to sababoti poyo umelana mokili boli ben poli mal éduqué. Respecte pas les grandes personnes. Impoli! Impoli! Non, regarde l'application Canal. Impoli! Tu vas pas regarder. Ah oui, balandi ya mayo chino de Bundes TV to eli susu pona ko pasola mpoke na biso. Mpoke na biso ya lelo ezali concernant ba si oyo mibali ba kimaka bango na jour à liboso. Bakutani, deuxième jour, mobile alinko yamba sous ce téléphone. Ponanine, suivez notre sœur Manzambi. Alors, on va revenir. Suivez. Et pour la tromperie, un homme peut te quitter. Pourquoi? Parce que tout allait bien. Du jour au lendemain, tu lui apprends que, tu ne sais pas ce qui t'a pris, tu es tombé. Et le monsieur va net te dire que moi je te quitte. Pourquoi? Parce qu'en fait, les hommes ont l'impression que eux, ils ont le droit de tromper, mais pas les femmes. Et pourquoi je vous dis ça? Ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Nous avons vu, même dans la Bible, des hommes, des David, des Abraham, des Jacob, etc., avoir plusieurs femmes. Et regardez, même un jour, Dieu dit à David, lorsqu'il a tué son soldat, Uri,
Dieu lui dit que si tu avais besoin d'une épouse, d'une femme, je t'en aurais même donné. Mais tu n'étais pas obligé de tuer cet homme. Pour dire que Dieu n'était pas contre que ce monsieur puisse avoir une autre concubine, mais par contre, il était contre que celui-ci tue le mari de la femme qu'il avait ravie. Bon, ça, c'était dans le temps. Aujourd'hui, on dit, par rapport toujours à la parole de Dieu, que l'évêque, si tu veux aspirer aux choses de Dieu, eh bien, tu dois être mari d'une seule épouse, etc. et tout ça. Il faut aller lire ça. Pour dire que les choses ont changé. Mais cependant, dans la tête de beaucoup d'hommes, la tromperie, c'est une chose qu'une femme peut pardonner, mais qu'un homme ne peut jamais pardonner à une femme. Donc, faites très attention, madame. Faut savoir que quand vous trompez et que vous allez parfois le dire à votre conjoint, ça peut vous coûter très cher. Deuxièmement, les hommes n'aiment pas les femmes qui mentent. Parce que certains hommes disent qu'une femme qui ment est capable de faire 3-4 enfants dans la maison. Ce sont les enfants du voisin ou de l'ami du mari, mais le mari n'est même pas au courant. Tu vois, parce qu'une femme, déjà, quand elle commence à mentir, même en début de relation, ou même pendant la relation, si le monsieur n'est pas encore allé loin, c'est un homme qui ne voudra pas, en fait, s'engager avec vous. Pourquoi? Parce qu'il estime que vous mentez beaucoup. Et une femme qui ment est capable de tout. Une femme qui ment est capable de vendre même sa maison, de vendre son mari, de vendre ses enfants. Pourquoi? Parce que le mensonge ne va pas, en fait, aux femmes. Pas aux hommes non plus, d'ailleurs. Mais une femme qui ment, c'est pas tellement plaisant. Voilà. Oui, biso mibali nazali mobali na kopasola poke oyo poste parce que mibali ebele balinga lokuta te neti nga moko pe na linga lokuta te ngai soki nakutani na mwasi première fois okosi ngai vraiment nakotia yo nano na pembeni natie na pembeni soki namoni ke okosi deuxième fois na tie yo susu natiki nano natala nini na position na yo. Ce qui n'a pas que comme troisième fois vraiment à considérer notre lokuta vraiment aux alliés vraiment player parce que player il l'inco que non aux alliés vraiment pour jouer ce que tu joues aux jouer au ligne na yo vraiment c'est vraiment cause à la sérieux aux ana sérieuxité on la considérer ndengwana parce que ngai moko na linga lokuta te ngai moko pe na cause à l'exemplaire que na linga kokosa mutu te soki naza nango te na koyebi soki naza nango te soki naza nango na koyebi soki naza nango alors wana ezali vraiment il faut quand même kozala prudent côté wana parce que bato ebele balingi lokuta mingi ba oyo balingi lokuta c'est que ba oyo bakosaka balingi nde lokuta alors soki moto akosaka te akolinga pe lokuta te parce que lokuta ezalaka kitoko te komema yo vraiment nakufa parce que bato basi soki oza na lokuta mawa. So deuxième partie nalinga ina loba deuxième partie que oyo mobali alingaka te mwasi azala nango ezali ke bisenga senga soki mwasi azali kaka bisenga senga vraiment esalaka pasi parce que mobali akomona oza vraiment sérieuse te ozali kaka kosenga olingi kaka nazangi mungwa nake kosenga epai ya mama fulani eza respect te ozangi eloko boye oyo kaka bisenga senga alors yango wana esalaka respect te yango wana omoni ke alors il faut tika bisenga senga eza kitoko te alors eza kitoko te kosenga mon n'importe qui kosenga mutu oyo yebi ke non alors soki na sengi alors un jour pe yepe akoki kosenga pa na ngai mais soko yebi mutu te koki kaka de pesanga mbongo pesanga boye alors eza kitoko te salaka soin te alors yango wana mibali balingaka yango te eloko lisusu ezali na linga beta sete ezali ke soki ozali play girl balinga kosala makambo oyo elingi kosepelisa mibali te kolinga mibali bango moko play girl alors eza kitoko te na mobali kutu bakoconsidere yo mwa moke me na mwasi ezali vraiment respecte kokende kobima n'importe qui so the play girl alors eza kitoko te il faut kosala attention kote wana mibali balingaka yango te. Alors troisièmement mobali alingaka te mwasi oyo azali kaka alingi mbongo koleka batu nyonso alingi kolinga mbongo penza makasi mbongo balingaka ngo makasi te olingi kolinga mbongo mpona kosala eloko moko boye mais ezate kotia yango ekoma neti kokomande yo koma soko ozangi mbongo ozoyoka bien te alors esalaka kitoko te. Alors quatrième chose chez mibali ezali que basi wana balingaka kosomba bisomba somba ozali déjà na garde-robe etonda olingi kaka kosomba alors epesaka découragement na mibali ebele te omonaka lelo sali connaissance na motu lobi ake na ye parce que alingi
système wana ti ya bisomba somba ko somba ngo pe lelo lobi olingi yango lisusu te olingi mosusu. Alors oyo susu na ko betela bino c'est que 5e ezali que mibali basi o balingi bafeti koleka batu komona basi mosusu balingi bafeti aliko yoka te ke mutazo sala anniversaire alie wana mibali balingaka biloko wana te kozala que non okokende feti mais ezala te quotidiennement ezala te chaque jour. Alors biso mibali tolinga ngape comme naza mobali na ko expliquer bino oyo epa ya mibali ndenge e marchaka. Alors ce koza mwasi o alingi bafeti alingi bafeti neti koleka batu alors eza kitoko te parce que jour mosusu kotika bana na yo na ndaku okei na yo kosala feti okuti ndaku eziki alors okolela nani okei boloko. Alors biloko wana mibali balingaka yango te. Alors mobali alingaka te mwasi oyo amelaka masanga mwasi oyo afimaka biloko wana mibale basi mibali balingaka yango te ata moke. Yo moto olingi kofime mwasi ozofime alors komela masanga sans cesse vraiment esala mabe mingi yango wana nalingi koyebisa bino ke non oyo eza ndenge ser na biso abetaki sete nga mpe nazobetela bino sete ke botika biloko wana sino te okosala relation lelo lobi olingi ali mobali alingi na ye lisusu te kocontacte mobali osali connaissance azwi numéro na yo lobi alingi na ye lisusu te. Alors c'est ça que je voudrais vous dire que il faut faire beaucoup d'attention. Alors 6e na koyebisa bino ke mibali balingaka basi oyo te o batongaka batu mingi. Ozali na camarade na yo asalataka na ye bien te asalaka na ye suki bien te yo olingi kokota na bafamille na ye mpona kofinga ye ezalaka kitoko te wana mibali balingaka ngo ata moke te. So oza kategorie ya basi wana jamais okoki koresur libala obi okoki kovanda na mobali ça fait longtemps. Alors ke ezalaka etibo ya kokoma na batemps ya bamariage ekosimba te parce que mobali alinga mutu oyo azali sincère epa na ye mutu oyo omwasi oyo aza korespecte banorme oyo nyonso nauti kotangela bino. Alors soki orespecte yango kozala mwasi moko seke différent. Eloko mobali alingaka ezali mwasi ya mabondeli. Mwasi ya mabondeli eza ke soki mobali aza na problème obie mobali aza na difficulté mwasi wana akosupporte ye. Alors problème moko ekozala te akosupporte ye bakovanda bien alors akotia ye na mabondeli ke nzambe batela mobali nanga place azali. Alors wana epesaka kitoko esalaka mpe kitoko mpona ke beau vivre bien. Alors nzambe akotia mapamboli na ye akokitisa mapamboli epai na famille na bino. Alors biloko wana nayebisi bino ezali biloko mibali balingaka mingi. Alors soki oza na mwasi ya mabondeli te alors ezalaka pasimo mpona oresur makambo nyonso mpona okoka oyebake biso mibali tolingaka te basi oyo bafingaka batongaka bayibaka batrompaka. Alors nyonso wana tolingaka yango te oyo lokoso alors ezala bongo ezali bongo te. Alors il faut bo réfléchir bien ntango okutani na mutu yeba ndenge nini ya kosolola na ye yeba ndenge nini ya comporter impolitesse ememaka na kufa. Alors I love you, bye. Mein Kanal zu abonnieren, Rima.thereal, egal auf Instagram, TikTok, everywhere. Subscribe, like und follow. Und vor allen Dingen vergesst nicht, Mayo, Gino, der Bundes-TV zu kommentieren, folgen und zu liken. Ja, meine Tränen sind aus Blut, sag mir nicht, dass du mich liebst. Baby, ja, wir sind ein Team, aber warum haben wir Krieg? Haben wir beide das verdient? Haben sinnlos diskutiert bei jedem Beef. So oft gebrochen, lag am Boden, doch ich war verliebt. Mein Herz pocht bei jedem Satz, den du von dir gibst. Ist das alles noch real oder nur ein Spiel? Yeah. Du hast Kontrolle in der Hand, doch ich will nicht spielen. Du sagst, ich kann dir vertrauen, doch ich kann's nicht fühlen. Liebeskummer, mal wieder dieses scheiß Gefühl. Yeah. Wir gehen kaputt wie so raffst und nicht. Du fickst mein Kopf, werde wahnsinnig. Du bist giftig wie Schlangengift. Du bist toxisch, ich merk es nicht. Aber ich komm nicht weg, will nicht weg. Unser Vibe, den wir haben, viel zu echt. Sag mir, Baby, willst du mich oder Sex? Vielleicht bin ich nur ne Nummer in deinem Bett. Aber ich komm nicht weg, will nicht weg. Unser Vibe, den wir haben, viel zu echt. Sag mir, Baby, willst du mich oder Sex? Vielleicht bin ich nur ne Nummer in deinem Bett. Du schreist
mir SMS von nebenan, obwohl du mit mir reden kannst. Kann nicht schlafen, bin noch wach, gedankenlos um Mitternacht. Deine Liebe gibt mir Kraft, zu jedem Spiel gehören zwei. Ohne dich bin ich allein, bei jedem Streik gehen wir zu weit. Wo ist dein Respekt? Ich mach alles für dich Tag und Nacht. Wenn du neben mir liegst, hält mich dein Atem wach. Ich weiß, dass du einen Schaden hast. Verrückte Zeiten haben mich stark gemacht. Also warum bist du? Aber ich komm nicht weg, will nicht weg. Unser Vibe, den wir haben, viel zu echt. Sag mir, Baby, willst du mich oder Sex? Vielleicht bin ich nur ne Nummer in deinem Bett. Aber ich komm nicht weg, will nicht weg. Unser Vibe, den wir haben, viel zu echt. Sag mir, Baby, willst du mich oder Sex? Vielleicht bin ich nur ne Nummer in deinem Bett. Wieso raffst du nicht? Du fickst mein Kopf, werde wahnsinnig. Du bist giftig wie Schlangengift. Du bist toxisch, ich merk es nicht. Aber ich komm nicht weg, will nicht weg. Unser Vibe, den wir haben, viel zu echt. Sag mir, Baby, willst du mich oder Sex? Vielleicht bin ich nur ne Nummer in deinem Bett. Aber ich komm nicht weg, will nicht weg. Unser Vibe, den wir haben, viel zu echt. Sag mir, Baby, willst du mich oder Sex? Vielleicht bin ich nur ne Nummer in deinem Bett. Du schreibst mir SMS von nebenan, obwohl du mit mir reden kannst. Kann nicht schlafen, bin noch wach, gedankenlos um Mitternacht. Deine Liebe gibt mir Kraft, zu jedem Spiel gehören zwei. Ohne dich bin ich allein, bei jedem Streik gehen wir zu weit. Wo ist dein Respekt? Ich mach alles für dich Tag und Nacht. Wenn du neben mir liegst, hält mich dein Atem wach. Ich weiß, dass du einen Schaden hast. Verrückte Zeiten haben mich stark gemacht. Also warum bist du? Aber ich komm nicht weg, will nicht weg. Unser Vibe, den wir haben, viel zu echt. Sag mir, Baby, willst du mich oder Sex? Vielleicht bin ich nur ne Nummer in deinem Bett. Aber ich komm nicht weg, will nicht weg. Unser Vibe, den wir haben, viel zu echt. Sag mir, Baby, willst du mich oder Sex? Vielleicht bin ich nur ne Nummer in deinem Bett.